Bon, moi si nanga botaki bien après 4e jour, maman na ebisinga que moi naza na problème à paiement, moi nazo paiement bien te, na commune hôpital na bi maman mais to sali déjà batan ebelé depuis 8h kenga naza awati to komi 10h. Niki simo pokuna tout c'est cher. Il faut avoir l'argent pour payer gants c'est 10 000 francs, gants batek à 500 francs. C'est 10 000 francs à l'intérieur. Donc si vous avez 10 000 francs, on sombi père à gants moko pour moi c'est abota. Donc ce monsieur-là m'a expliqué, Cécile me dit que non, en tout cas, papa, nous sommes déçus. En tout, il y a un infirmier qui est passé ici comme un stagiaire. Il y a à côté qui bande comme sous-sona, mais bande comme sous-sona bazana qui wapi. Donc c'est comme si infirmier à côté, aïe à ça la stage, à un certain sang infirmier à moi na bimi kenaï. Est-ce que c'est possible, maman? Poko takuna na kati. Poko takuna na kati. Moi sinanga banda boti. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, tina quatrième jour au bango babimisi moana. Parce que ça facilité. Je vous dis, je vous en suis qu'il y a facilité. Ce que ça tembe, mieux vaut okita, soit okitina ngai. C'est pas facile que ou accéder soit au côté na porte soana. Donc plein zala kindengenini. Donc ça n'a aucune confusion en Zambie, vous savez que kobota bana mapasa eza na technique moko mutu asala te poazo bana mapasa eze loko oyo mutu nyonso asepelaka azala na ya donc eloko te mais eza bana oyo mutu nyonso asepelaka azala na bango. Vous voyez, ceux qui que na kisi moko bateka ke mobali amela po bota mapasa mbele kisi na pharmacie ezoteka mavuma sutembele ezalama donc ezosila. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui se passent par là pour mon que non babima et puis ba vrai jumelle na ba vrai jumeau. C'est des choses qui est vraiment donc ils ont mystère en Zambie place wana. Vous voyez, nous avons pas compliqué bango. Le même jour tu me dis que non moi naza na kati ya cuisine. Donc au luki au dribbling lo ba que non a kufi to bois kaye donc makaniso ne kimio point nini et c'est le moko est sacré et le même jour au kokite on s'est dévalé que moi na baibi oh yonde mutote kakabane. Correcteur News TV, awande correction yaba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Mbote mingi na balandi biso to bike bozalaka ebele ya kozela Rachou la caramel Justine Moussaou liboso ya baitando na bino tope ba ordinateur ba micro na bino ba téléphone na bino poete bolanda sango nini malamu to meli bino de bisa kamno to melaka bino toujours vraie information bobike bazali basi ya tumba o ya solo to kenda ka ko récolter vraiment ba information na source et biso na bino tozala ki utana bomba République démocratique du Congo to moni sango ya pasi o ya solo e betaki na bi déjà vous allez comment na sima ya caméra de demain weja beaucoup comment bande kona biso ma passa au bazali na sima ba bizali association zali asbel de jumeaux forts au Congo et to bi ka bameli biso sango ya mawa pe ya pasi mingi na bi ke bande ko bele ba kota la biso bazali comité na mituna yango association o zali ka komema ba sango ya matanga to pe ba sango ya pasi to pe nini ya solo bazali wana pona kosunga bazali wana ya solo pona ko bele na o bato balobaka na mingongo ya se bango ba bele yango na mingongo makasi poete bayoka bango Wutsa mokolelekaki tozalaki na oyo babengi sango ya pasi ekomelaki biso na hôpital général ex mama yemo oyo lelo ezali wana papa moko na kobeta bino lisolo brefement abotaki babengaki bana ya mapasa na sango ya mama pe ya pasi baibi di pasa moko nazali koka pasi mingi ya sango oyo ekomaki lelo na plateau na biso tokosenga na dino maweja abenda na sima komona ba information mapasa akomona papa Eric wazali pembeni na ngazali vraiment ya solo na pasi ya kobungisa balobi mama boti ya mimba na 9 mois na libumu boti bana mibale subitement mwana bungi tokoloba mingi te tokolinga bino moko bokoyoka ngona monoko ya papa Eric kasi ya mbona pesa papa Eric micro na kotuna recherche chako wazali lipasa pe mopandi sango wazali kobunda pona bande connaître mapasa pe lokola mopandi sango wazali kopanda information soka zali na loba ya kobakisa lisusu aki je dis bonjour à Chako.
Bonjour Justine Moussaou, bonjour na bandeko nyonso balingaka penza kolanda biso kaka ndenge topesaka bino penza kaka basango mokolo na mokolo. Merci penza ndenge Manuel malamu obiki na ezali lipasa kasi lisolo pe mapasa pe na lingaka kotikele ka boyete oyebi ke ndenge totekola ba utokute kolanda na biso na bino bato bokolanda ke mwana moko ya lipasa na mama emo bayibie abungi. Tokiti na place ya mama ye mutoli kotuna toke tokuta na mama ye moko a expliquer biso mama Christelle a expliquer biso ndenge likambo ezalaki tolobi boy bato balingaka ko mema lisango ya mabe na likolo ya singa ne to bengaka internet to ya ko éclaircir kasi to zape papa oyo azali papa ya bana wana na association mapaso etika pe likambo mama pasa te to solo na bango papa pe azali nde yango le biso to monopoliser parole sengeli nde bango nde baloba koleka biso mbote papa mbote maman. Comment on a monsieur Eric Aloume? Papa Eric Aloume, on a bengi au papa nanga parce que vous allez papa mapasa, c'est vrai que tu as un peu timing qui pour les choc, mais tu as quand même bateau bakulanda ba vraiment que vous allez papa mapasa, pe moi no oya bungi, yonde papa responsable nae, pe likambo bandaki ndenge nini, pe lelo étape nini bini bosibo memi, to gouvernement azali na likambo ayebi, to ayebite. Merci madame. Eza elo comment ko eza passe makasi eza likambo moko donc o etali ngaite o etali bandeko nyonso baza nzinga na biso oyo donc toza na kati ya passe ya makasi ya koleka parce que naza papa ya bana o basili ko botama na hôpital ya mama yemo ba preuve ezali ba photo ezali ba récit ezali mais bana mabotamaki bien moi na botamaki na bana botamaki bien moi ça botamaki ne pe na va base abotaki bana mibale ba jumelle nde to benga na français ya basi bon et ça les première deuxième troisième quatrième jour il y a un infirmier qui m'a appelé le matin pour na koyebisanga que en tout cas papa moi na moko asili kola la malamu te azaki na problème na tolo ya paiement. En tout cas, biso na famille mutu ape mazalaka te puis maladie on a posé biso ezaka vraiment pas si makambo na biso format to bien te. Bon, ayebisinga papa en tout cas okozonga na yo penda ko eza problème te mais azan oxygène. Na kokakite na silaki kokoma na kati na hôpital ya mama et hôpital ex mama et hôpital général oyo ezoyi baba na po eza vraiment eloko moko te ke ya kobomba. Numéro na na adresse ezali wa kolukanga komona ngai nazali na présent parce que naza mutu oyo naza na réalité pe naza na vidéo. Bon, moi si nanga botaki bien après 4e jour maman na ebisinga que moi naza na problème à paiement moi nazo paiement bien te na commune hôpital na bi maman mais to sali déjà batan ebelé depuis 8h que nga naza awati to komi 10h niki simo pokuna tout c'est cher. Il faut avoir l'argent pour payer gants c'est 10 000 francs gants batek à 500 francs c'est 10 000 francs à l'intérieur donc si vous avez 10 000 francs on sombi père à gants moko pour na moi c'est abota donc ceux qui ont moins hôpital à l'état donc l'accouchement il faut avoir au moins 3 gants donc faut ça la ce qu'on 10 000 francs fois 3 il faut au moins 30 000 francs pour somba 3 gants pour na ba femme wana ba bien ba femme accoucheuse ba femme sage voilà. Donc j'ai eu à dépenser beaucoup de frais, je vous dis beaucoup de frais franchement ma sœur. 4e jour, non comme il a 16h, azop sanga pe maman, banda na ye bino awa tout c'est l'argent, il est maintenant 16h. Comment et nazo mona réaction mon côté ya oxygène ngo lo bosse ngalo monter. Na yo mona un monsieur qui est chargé de pédiatrie et couveuse, un monsieur Guy Isusuka. Aza médecin chargé à il y a pédiatrie et couveuse prématurée. Le monsieur m'a appelé, tout quand on a bureau, il y a directeur, directeur à prématuré. Le monsieur pour m'informer d'ailleurs, il m'a saboté. Donc il s'adresse à quelqu'un d'autre qui est en tout cas monsieur peut ça information. Tandis que yende mutaza chargé à pédiatrie et couveuse. Azo pesa chef ya sécurité a annoncé une nouvelle ya moi nanga. Et chef à sécurité azo psanga papa ndenge zaboye toza biso no sona kata passe toza baboti a wezala ka bongo ceux qui moi na kufi ne t'en faites pas soit moi na bungi ne t'en faites pas sache bien que okozwa ka bana mususu. Ouais, c'est donc
Donc na minute linga le ko rendre nga moi passe pour comprendre nga na koloba donc na mona langue ko na koloba bien te na minute pour expliquer bino o e comme linga mais bozala vraiment de père na ngande bo comprendre que non pourquoi linga la français zo comme dur difficile na na ngai. Donc c'est monsieur là m'a expliqué Cécile me dit que non en tout cas papa nous sommes déçus. En tout, il y a un infirmier qui est passé ici comme un stagiaire. Il y a à côté qui bande comme sous-sona, mais bande comme sous-sona bazala qui wapi. Donc c'est comme si infirmier à côté aye à la stage à un certain infirmier à 8 mois na bimia kenaï. Est-ce que c'est possible, maman? Poko takuna na kati. Moi sinanga banda boti. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, tina quatrième jour, au bango babimisi moana. Parce que ça facilité, je vous dis, je vous en suis qu'il y a facilité. Ce qui est tembe, mieux vaut au kita, soit au kitina ngai. C'est pas facile que ou accéder soit au côté na porte soana. Mais talaka moi sur boti maman mkolobana. A sali 4 jours à moni bangote. Bazana 4 portes. Donc c'est pas facile que non de dire que non. Bazana escalier belé bazana 4 portes. C'est pas facile de dire que non, il y a un infirmier qui est passé par là, à Zumwana facilement abîmé. Non, c'est tout un réseau qui était bien placé, je vous dis, que basali que non yo kende bosala. Parce que infirmière wana erayaki, stagiaire wana erayaki. Pour les infirmières, les stagiaires te ba appliquer moi stagiaire pour ba façonner que ba ebi bangote mais bato bango ba kangisi pour ngam na kangisi ba infirmière wana te eza mama mo muto kangisi bango pour simsa bango touche après avoir ko kangisa bango bazo samba na ko samba na bango ba samba ki pe baloba ki ke mutu wana o ayaki ko zwa bana soit disant stagiaire wana ayaki na kombo ya Monsieur Guy aza chargé ya pédiatrie et prématuré. Oh, ben pour informer voilà. C'est lui, ce messieurs là. Et les stagiaires étaient aussi venus au nom de ces messieurs là. Et puis macaron il y a stagiaire ezaki na signature il y a messieurs là pour accéder. Et alors là na minute yo ko lo baneti so na kutana na mukonzi ya mboka oyo il faut na zalana eloko moko boye ko pesa nga accès. Accès à fona le kana mutu moko bo atia eloko to bengi elembo soit signature na ep ezala wana esa ke no apesinga accès soit macaron pour epesanga accès na kutana mkonza mboka na to yeba olimbisa mke papa tangu moi si asali 4 jours amoni balante bon et comment ki nini ba yebisa OK mwana azobela pandi azobela pema et puis kaka le même jour yozo le traitement le même jour mwana limwe ndo comprendre eloko na yebisio ke c'est tout un réseau. Si je vous dis c'est tout un réseau, c'est tout un réseau. Parce que jamais moutoko ebiso que non moi nazo bela na problème il y a paiement les mêmes jours et puis les mêmes jours à ebiso que non c'est pas grave, tu peux rentrer à la maison. Je dis comment rentrer pour aller faire quoi chez moi? Regarder la télé ou faire quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux manger qui peut être plus de ma fille? L'infirmier me dit ceci, c'est pas grave. C'est juste l'oxygène. Je dis non. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous me parlez, ma sœur. C'est juste l'oxygène. L'oxygène, on est années. Mou pepa nzambe, to mou pepo ya mundele o ezopesa, o ez artificiel, maman. Donc et lequel la kingai. Les mêmes jours. Donc moi pas si vous comprenez, le papa explique qu'au perdre moi pendant 9 mois et puis moi nazalité comprenez aussi Rachel chaque aussi azali jumelle avec au capacité ya moko passe na bon le même jour parce que tu dois comprendre bien tant papa y va passer explication qui est moi dans la première respiration un temps le même jour mbalamoka le même jour on est informé yo moi c'est le même jour donc plein la kindengenini donc ça n'a aucun confusion ensemble vous savez que kobota bana mapasa eza na technique moko mutu asala te po azwa bana mapasa eze eloko oyo mutu nyonso asepelaka azala na ya donc eloko te mais eza bana oyo mutu nyonso asepelaka azala na bango. Vous voyez, ceux qui ont kisi moko bateka ke mobali amela po abota mapasa mbele kisi na pharmacie ezoteka mavuma sutembele ezalama ezosila. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui se passent par là pour mon que no babima et puis ba vrai jumelle na ba vrai jumeau
c'est des choses qui est vraiment donc ils ont mystère et ensemble place wana. Vous voyez, nous avons pas compliqué bango. Le même jour tu me dis que non moi dans na carte cuisine. Donc on luki au dribbling on loba que non a kufi to bois kaye donc ma canison ne kimi yo point nini et c'est le moko est sacré et le même jour au kokité on s'est dévalé que moi na baibi oh yonde mutote kakabane. Non, il n'a compris parce que le biton commis docteur a tel avec des dents, il n'avait même pas le temps de te regarder pas le bana yoyé moko qui est moi na bungi. Banda banda ko ya des hôpital na maman ko bota pendant 4 jours wana bozaki na moi bozaki na moi tirement parce que l'hôpital est comme à Karachal chako. Go mon docteur a sengi qui si tom so s'opposer au katele ke moi lingala moi conflit moko te ça qui pas ça. Maman omoni muto azo soigner nzoto na yo aza muto ko katele lingala te. Parce que qui si azo benda et razo ça la solution yozo c'est la ka lobi comme e baté que a sa solution pour nani na katela mutu mo lingala te et puis nazaki na problème na ye mutongo te le monsieur Guy qui se souko nazaki na kipaka yepete et puis mwana bana nanga nyoso mi balé o babotami mwana o bayibi jimelo bayibi nde jimelo bango banako lula. Oui. Si je vous montre même des photos, donc ce qui dans l'action il y a une évolution par rapport à l'autre. Donc il y a 2 kg 150, mon ingazaki na 1 kg 800 900. Donc normalement il y a un côté na kata couverte. Vraiment. Mais zaki que non par rapport que non à ça au moins quelques jours dans ce sens là baza pe ma pas c'est faux bazalana. Et puis premier jour ba tout nanga mais comment moi na cause le roi mundele bo comment et comment moi si nous a pembete ou ya za pembe makati bo poani o munene bo poani donc toujours kaka ye kaka monsieur Guy donc le chef à pédiatrie na ben infirmier il y a Rachel Kabuka infirmier au Baotaki au Kanga parce que moi j'ai parlé avec elle avant que Bakanga ende Bakangisi alula ki mo ngai ce qui tembo tchenga confrontation na ye à part Rachel na cheftain na bango o mesegi abenga ki po ye azalaki na kata ya programme te la fille là ouais qui les jours wana akufisa ki mama na bango azaki na kata programme te tellement ezaki kabal moko oyo mesegi a sa préparaki abengi ye muto sala soutien atia kufela abengi non ils enveloppe à soutien par rapport ya nde kufela ki mama et les jours wana na poko nango moi nanga a disparaître les jours où infirmier wana ye azonga seda 1 mois na ndako ya ye abisu nde position makamde za te azonga seka leo na poko lobika na poko wana moi nanga bimi. Siko nalina tu na papa Eric bolingi ko se renseigner te ko yeba ici ka informer yango avandaka to pe ko yeba nyonso wana boluki bolandela yango te. Bon dossier est en niveau de justice justice azo sala azo landa to lekina media pona ko senga lisungi ya ba onyon so bayebi ke bazana mutema malamu ya ko comprendre ba numéro na biso ezali to lancer ya ko landela po moi na kufite. Maman, je vous dis franchement que moi, na kufite, moi, na zali. Donc, ceux qui ba soutien ya eye ba pesinga moi na ngai ko sala nga makito ko makasi parce que tozalaki na kati ya mama ye moto meki ko circuler balobi ke équipe mo metravaki na butuana bakangaki bango to mito yeba yo moto kangisa ki bango to nini to libota na onde kangisa ki bango maman c'est que tant ba annoncer au bimo ke benga la police ba annoncer ngai vers 16h et pas mesegi. Annoncé nga tout à saboter le monsieur parce qu'il m'a dit que non chef de sécurité a annoncé monde tozana yo boy. Ils ont compétence na ye ata mukete. Nde baloba na lingala soki mukete. Donc ata mukete c'est lui qui devait m'adresser que non monsieur regarde c'est comme ça parce que chef de sécurité a senganga nimbongote chef de sécurité a garde abana te na couvert kuna mamba sécurité te sécurité za yemoko monsieur Guy o atia lokola sécurité ya ba infirmier o ya placé ba travail ba jouer rôle la sécurité mbamo et rozo bima na porte ndoko ta sécurité comment un monsieur là il y a sécurité mais Ngoi peut m'informer la disparition de ma fille. C'est pas normal. C'est quelque chose qui a été déjà monté. Et son moana, Ezuye a ko répondre ngate, a ebisangate ebisa papa na ebisangai. Nebi ke lelo to kozema lo ba mingi te, to yeba na bato équipe bakanga ki jour wana na butu wana.
et au bakanga toujours wana Mesegi azali na kata bato bakanga ki to azali na libre azali kotambo. Jusqu'aujourd'hui Mesegi aza libre. Jusqu'aujourd'hui Mesegi aza libre. Ça fait il y a cela maintenant une semaine. Tu porté plainte, voire même na magistrat. Ah, ça n'est pas dribblé biso. Parce que Mesegi a biso que non, ceux qui sont concernés dans ces dossiers, ce n'est que des infirmiers. Mais tandis que Mouta Pesaka Macaron, c'est Mesegi. Et Mouta Tinda qui mouanana Mesegi. Va même Baomo Obaya qui wana baba que non, nous sommes venus ici au nom de Mesegi. Et alors, comment Messi pareil peut être d'ailleurs? Nebi que pour me donner justice, il qu'on a vu moi Mboka Eric a koloba vraiment moi mingité na kozon te micro na Rachel Chako nebité ce que na moi li kambo ya koloba parce que équipe ezali monene na komona et ba association ya ba mapasa ba jumeau fort ko bazali pe na sima ceux qui bazali na maloba nini ya koloba ndeko Rachel Chako à toi le micro. Merci ezali mali kambo apasi kande to komona tozali ba mapasa tozali bato ba humain ndenge yembi yango atafali po ba humanisme sengele zala. Comment moto mobimba o nzambe akeli apesi pema ali mwaka beboye pe moto azali chef ya sécurité chef ya département wana azala libanda baloba ke sengeli na yete sengi ba infirmier kasi eloko penza makasi zali ko komona lenge ni papa ozali papa ya bana ya mapasa yonde penza papa na bango pe ozali accompagner na association to moni na association ba mapasa ba jumeau fort du Congo boye ko sala nini a bon toyo réclamer droit na biso ndo moni biso boye tu réclamer droit na biso ezate que tu réclamer loko amutu donc eza makila moko nde tozabo eza makila moko makila o eza o bango bazui na omoni baza awa eza makila moko donc tozo réclamer droit na biso na bakonzi par-ci par-là tu réclamer droit na biso et puis tozo dénoncer vol fait des vols des enfants à mama yemo tozo dénoncer yango ndo moni to sangani a tozo dénoncer yango toza na besoin ya marchand donc na habité so benga marchandise ou marché wana et continuer en tout cas ko sala maté toza na besoin nango te toza na besoin ba konzi ba meka ko fungola miso na makambo oyo c'est-à-dire au pesi association liberté to pesi bango nzela ke ba prendre le cambo en charge pour association de toyebi ke tambola ka pona koluka solution makambo ko pesa association surtout ni question wana nako répondre en bien boyeke na ebisio ke eza makila moko eza makila moko donc ndenge za boye omoni parti liboko nanga so zui pasi na likolope ko yoka pasi donc bazana 1000 droits ya kosala banquette ya kolandela moko na bango azomona na te do bazana droit wana parce que eza moko na bango ba luka mbongo te bazoluka mutuka te mais bazana besoin juste ka que non ba récupérer moko na bango azala kati na bango. Merci beaucoup to mona rappel na Bible ndenge balobaka ke moto na ba pate belé soki moko pamba bungi akotika na wana akeiti mosika ka luka pate wana simande ya zongisa kartoko bana la ba mama to ebike ba président bazali ba to pe ya comité ya mapasa bazali po ebisa biso souci na bino pena na likambo bolimbo ke nango wapi souci na biso eza ya que ba zone c'est les li passe na biso ya bungi tozo senga pena justice etelema esala musala na ba coupable wana baza la condamné soki eza ba acte sale makabate kaka bana na mama yembo balandela ngo à la loupe comme ça na bato bate kaka na bato baza clic mobimba wana baza l'interpeller ba condamner bango pour se répéter et puis moi na wana amona na pas profiter ba pesa biso li passe aza moko na biso ma passa aza do baza bana mo baza sacré et puis bango kendeka bongo te mutu azui mwana azonisa po justice l'état congolaise e banako kolandela likambo wana bana na biso wana. Merci beaucoup pesa ndeko mususu moi mbangu ngwe komi na okende l'État s'impliquer dans le dossier où la disparition ya bana na mama yebo. Et d'accord, tout le monde c'est comme si maman passe à tout comme vraiment na kobanga pona nini abomi batumbi et comme si koyiba tout ça vraiment na passe to sengi ba maman Denise ba autorité compétente justice ministre de la genre et famille nyonso tala kota likambo yoke tala douleur de papa biologique ya bana tala douleur association to tala chaque fois to le kaka to le laka image ya payer de manière to c'est vraiment justice et ça les ma konti ba s'impliquer à dossier o yiba yibi mona aya kotonza
sinon mapasa vraiment toza pe na kana toza bato toza droit ya koréclamer droit na biso na mboka na biso donc yango na ya mokalo. Merci beaucoup. Topeza ba président ya ba mapasa oui sabiso likambo le boké nango ndeni po bino nde bozali ba président ya association. En fait tous a déjà beaucoup au monde biso tous déjà ensemble na famille. Donc papa et biso tous a déjà ensemble na famille. Papa a yebisi biso likambo za déjà na maboko ya justice. Donc tout ça l'effort nyonso donc tout ça là déjà effort nyonso ya kolandela likambo wana oyo bayibi wana azali pasa donc azali pasa azali moko o azalaki dans quelques jours alinga koma déjà na azali déjà na biso na kati association na biso donc ba makambo ya boye tokoki kondima ya mote na kati ya mboka na biso esalema et puis na hôpital général de référence donc tomeka kolandela likambo wana mwana wana aprofite mwana wana azali comment est-ce que mwana koki kolimwa na kati ya couveuse place aneza place moko oyo ataye mama wa bote bango akota akuna te c'est juste ba corps médical de bazala nani na accès akota kuna alors comment ça fait-il que mwana koki kobunga wana donc tomeka ya kolandela yango to kota partout ba place nyonso oyo be fort nyonso to sala donc to sala yango po mwana wana azonga ba mapasa baza nzamba tindi bango nyonso mibale na mokili comment ça fait-il bino bozolinga bokabola bango mususu akende ko to mpo botika naye donc mwana wana tozana besoin na epe ya kozonga. Merci. Ndeko mususu aloba président Boterio na koloba vraiment mingi te parce qu'il y a le but déjà nous avons besoin de justice et salima toujours c'est un ministre ya gens enfants et famille toujours c'est un ministre ya gens enfants et famille à s'impliquer dans likambo yo pe toujours belela maman Denise tant que première dame à mekape ko kota likambo c'est ça auto koloba voilà justice vraiment isa musana mwana na bazoni sa famille. Donc association topesi bino tozana espoir que mwana wana penza afazonga po mama Christiane ngana mama et moi kolela penza butu mais papa nenga ko tambola ako kakuta ta koloba te toyebi avec association Jumeaux Forts du Congo mwana na komona bon tozana kondima ke bakonza mboka na biso balingaka biso c'est-à-dire kolela na biso na ya bango tant que maman Denise tozomona zokita na ba terrain partout nenga yoki biso boy j'espère que ça différente indifférente na problème oyo pour s'impliquer te ba kondi o baza compétent ya pour rendre justice ba osa justice makamne sur le canal. Merci beaucoup. Merci tokomi na suka ndeko Musawu soki ko conclure parce que tokomi penza na suka bandeko bomoni ezali lisolo ya bana mapasa babotamaki na mama emu moko abungi alimwe tolo babungi kobunga pene ya kobunga toyebiteli kama bweske ko sala mana pays nini mwana ya bébé abunga petit lelo ekoyebana tiake yuwapi sokomi bongo na suka ya tranche et na biso bobi ke tozaka wana pona kolela bino toujours information et boyoki nini lobami na monoko ya mwana mboka Eric balobi papa mapasa azali na pasi makasi mingi ya komona ke abotaki bana mibale na ngonga wa tikali bobele na moko azali kobelela solo justice et ça la musala na yango po te ya récupérer moko ali pasa na to pesi matondo mingi na ba e ba distribuer ton na bango na plateau na biso pona ko iya na bi ke lema boko retrouver yango na Correcteur News Télévision boko retrouver yango Sousou na Izine Télévision, bon s'abonner, et vous partager les manabino. Merci, à la prochaine. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou.